que la cause à Paris pour la délivrance et un bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Na papa na pesi bino mbote na kombo na mbote de partout. Vous avez la sur la chaîne na bino Ediba TV moi na Congo. Ediba TV moi na Congo ezali chaîne auto ba ezali chaîne édifiant, chaîne spirituelle où il pas wapi monga spirituel na côté ya pe pour l'accès peuple de Dieu. Le lenge nini akuti kotambola na mokili ya tata Nzambe pour l'accès oyo ezali ya koponama na bonzambe oyo ezali koponama na makambo ezali biblique. Pe awa tolobelaka mingi ndenge bato batambolaka na se ya moi oyo. Étant que journaliste na bino, étant que père spirituel na kati ya maloba mingi na côté ya, il y a des gens qui m'appellent maintenant pour me féliciter. Tu as fait un bon boulot, tu es pasteur, donc c'est ça. Moi, je vais vous conseiller ceci. Premièrement, vous comprenez où on a beaucoup de temps pour comprendre où on a côté. Ça va vous aider même à la longue un jour. Et ça a été toujours comme ça, arrêter toujours pour des symboles. Il y a ma cambo, ils ont autant pour la carte démocratique Congo. Baïmboka, tu es ça l'analyse, il y a 3 points. Il y a Makambu, il y a procès, il y a moi c'est Honorine Porsche. 3 points, il y a premier point, deuxième point, troisième point. Donc, premier procès, deuxième procès et troisième procès. Moi c'est Honorine Porsche. Oyo, kotaki na kati ya banque na Congo. Tu as dit moi émission, on a moi mingi, tu peux essayer analyse comment il a volé, comment il a fait, tu as dit vidéo. Mais à votre rôle, il a analyse, honorer une peine à procédure pour la mission sur la bino. Kuiba, est-ce que honorer une Porsche, est-ce que ma cambazali couper ça, ma cambazali couper que de tout ça, analyse, il y a premier procès, deuxième, troisième. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, tout du quoi tirer? Place voilà. Donc vous allez venir dans les commentaires. Vous coupez ce bisou, il y a objet total. Donc vous allez venir dans les commentaires, tout sur l'air. Donc vous allez venir dans les commentaires, dégué émission, titre émission, tout sur l'air. Please, pardon, comment bengangai, tout sur l'air. Honorine Porsche. Dans parenthèse, je suis à moquer comme ils allaient entrer à première parenthèse émission de bisou, il y a Tokolobela sur likambo ya ndeko Jean-Paul Kalonji Belmoto oyo akoti na kati ya mouvement ya masolo ya politique ya mboka so extrait pe koyoka ye Jean-Paul Senda oyo azali kopesa message très fort na mwana nyonso ya Congo. Vous allez découvrir qu'est-ce que le meilleur oyo Jean-Paul Senda azali komema pour le mwana mboka amemi nini ya kitoko eloko nini Jean-Paul Senda ndenge na message apesi parce que toujours ba ndongolo miso mingi ba yé na ba message moko ya sucre après ba créer ba parti politique na bango et comme na mo business. Alors to lingi sous distraction te moi na mboka Jean-Paul Senda alobi ngai distraction ezati awa ngana ina vérité pe ya kotalisa peuple congolais tous en ini pe moko na esprit ya Congo ya authenticité na biso. Sans plus tarder, tous on a l'image de Jean-Paul Senda dans le meilleur oyo a élu biso na mokolo ya lelo. Fixant les attributions du ministère en son article via la demande d'enregistrement introduit en date du 31 janvier 2026
Messieurs et dames, alors j'essaie de Jean-Paul ça, Elliot Fenechef, membre fondateur de la formation politique dénommée Union des jeunes d'ailleurs. L'article premier est enregistré les partis politiques dénommés Union des jeunes d'ailleurs du Congo, ainsi que j'ai dit à l'article 2, le secrétaire général en relation avec les partis politiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort exécuté à la date de sa signature fait à Kinshasa le 9 octobre 2025 Chapan pour 16 ans. Je vous adresse de très sincères félicitations parce qu'aujourd'hui vous avez l'honneur de recevoir officiellement l'arrêté ministériel d'enregistrement de votre parti politique qui aujourd'hui a le même droit que les autres partis politiques, même ceux de 1991. Et je vous souhaite vraiment des sincères félicitations. Bon vent à ce parti politique. Merci. Merci, cher Corton. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Nous vous recevons aujourd'hui. Pouvons-nous savoir qui vous êtes? Je suis Monsieur Kalonge Senda Jean-Paul. Je suis président du parti politique Union des jeunes loyaux du Congo, UJLK en sigle. C'est un parti qui vient de naître, qui vient de voir son jour. D'ailleurs, nous venons de recevoir notre arrêté signé par le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous donnant les droits de œuvrer en tant que tel. D'accord. Premièrement, je vais vous féliciter pour l'agrément. Maintenant que vous faites partie, officiellement, vous êtes parti politique, quelles sont vos impressions? D'entrée de jeu, je commencerai à remercier d'abord les autorités du pays parce qu'on a travaillé comme un accord. Il y a eu une collaboration énorme. Les impressions sont, je dirais, j'ai des sentiments de joie pour avoir reçu ce document qui n'était pas facile. Et l'attente, je dirais aux Congolais vexés aujourd'hui, et l'air beau parti vient de naître. Au nom du JLK, car à la fin, Congo avec K, nous sommes ceux qui aspirent au recours à l'authenticité. À l'authenticité, on était un pays, un peuple respectueux, un peuple de droit, un peuple de valeurs, je dirais, congolaises. Congolais et Congo avec K, bien sûr. Et ensemble, avec la population, on pourra peut-être relever le défi. D'accord. Et pourquoi Union des jeunes loyaux du Congo, Congo avec K? Et comme je dis d'entrée de jeu, nous sommes ceux qui aspirent au retour à l'authenticité. À l'authenticité, ce Congo avec C n'existait pas. Mais on a eu à connaître un Congo avec K, un royaume, un peuple qui s'identifiait en Congo avec K. Étant chrétien, étant croyant, nous croyons aussi que pour être béni, les noms aussi portent une bénédiction. Tout comme la malédiction s'identifie aussi au nom. Dans la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 34, si je m'abuse. Voyons comment Jacob a reçu ce nom d'Israël, alors qu'il s'appelait Jacob. Et bien plus avant, on voit Abraham qui s'appelait Abraham. Quand Dieu l'a visité, il lui a changé le nom d'Abraham à Abraham. Mais nous sommes là pour faire voir et faire connaître à tout peuple congolais. Et nous sommes là pour rénover à nouveau et on va accoster tous ensemble. Alors, qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous devons attendre de votre parti? Parce que vous êtes sans ignorer que le parti, il y en a légion dans notre pays. Il y a Congo, il y a Lelo, à s'identifier déjà à l'horizon qui a appelé Congolais avec K. Vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple redoutable. La Bible, dans le livre Ésaïe, chapitre 18, verset 1er à 2, Nzambe, par la voix de son prophète Ésaïe, a identifié qui peuple Tozalelo, a identifié qui veut m'appeler Oyo. Awa, bande comme mon message très fort, Jean-Paul Senda,
Mais dans le bien, na kati ya chaîne oyo, na pesi message très fort na makambo ya plus ezali chaîne chrétienne, mais ezali makambo moko na sangisi yango. Na tie ya politique, na tie pe likambo ya bwanya ya kosola sikoyo likambo oyo ezali koleka na mboka na biso ya mwana mwasi oyo makombo ya Honorine Porsche. Mwana mwasi oyo alongwe mikili ya poto. Akei poto na âge ya 3 ans. Premier procès naïe. Surtout au Hollande. Il est parti en Europe à l'âge de 3 ans. Tu viens en Allemagne. Tout le monde rêve d'Europe. Hein. Malgré tout, ce n'est pas facile. Mais tout le monde, quand même, rêve d'Europe. Mais toqué dans le système, il y a net, toqué sur la carte, net, toqué qu'on découvre le secret. Moi, c'est moi, je crois, la Suisse, la Pologne. La colonne plutôt. Il y a le bio, non, Honorine, on a bien gagné. Pour tout qui ne peut pas y banaï. Maman, qui n'a pas bini. Après, s'il y a un témoignage, la façon où la fille a se comporté, première, toujours le roi la première procès. Tu es dans le deuxième procès. Comme il ça ba sécurité, comme ça moi je suis appelé ça qui s'akambongo. Et bandi koya siko le kola net moi, biso to mo na le théâtre. Parce que les mêmes Honorine wana ça ko ba très bien. Ba tout ko nyo so ba li ba innocent. Donc, c'est comme un plan préparé le jour en haut, ou soit, et ça va me dire, parce que les déjà à la banque, bah, il y a ceux qui finalement essaient de profiter de ma côte. Parce que jusqu'à ce maintenant, il y a 2 porteurs disparus. Moi, mon bali, mon corps, et moi, moi, c'est mon corps. Mais Honorine Porsche, il y a un côté qui est la banque, il y a mon corps. À côté qui est la moto, t'es. Bon, là, moi, il y a maloba wana na zo pesa no analyse té na kota na banque nga moko na koti na mutu té c'est un peu bizarre, c'est un peu flou. Donc tu as no moi partie extrêmement la vidéo ou na tchingombe na émission monsieur Nekaki pour botala comment elle est entrée et puis a tcheki ba sur munduki pe a jumpé à quelle fenêtre pour le kosenga bon. Donc na troisième théâtre ou na mimi na jusqu'au théâtre procès. Quand la Honorine Porsche wana mutu soki aza kokufa azoka mpe bavoka zwi bazuzi oyo bakomi mpe kosambela ye bango bakimi na lombangu ya koloba ke azalaki na dépression, c'est-à-dire quoi quand il prend ses chanvres soki akomela biloko na ye nde esali dépression ke ye akoka kosalaki moyibi vol oyo ye asali wana bayekoka tofungola miso. Nous allons où? Quelqu'un qui quitte l'Europe pour venir voler chez toi. Na mboka o na eloko ya libia ya bato. Mbongo ya bato. Aliyo yi avocat pour OPC mayele. Elio ko samba loba ki ezali dépression parce que ye bazo futa bako futa e mbongo. O biso tatsana ki to ali ba journaliste d'enquête. To sto ko ta ba enquête na biso to tindi pe bato. Et ça vrai. Maman ya Honoré na koko na ye non la koko ya Honoré na bato na ye mosusu kuna na poto basi babandi kobongisa meya mpona kosala corruption même pas bajijwa parce que on trouve ça bizarre comment bokoki kozwa justice ya motu kosambisa motu oyo aza komona ke aza criminel. Est-ce que bana basi oyo bakobeta masolo na ye ke ye asalaki boye na mikili ya poto asalaki boye bakokoseli makambo te eza bavérité tokomi kozwa ngo sikoyo lokola distraction. Nous en avons des problèmes, beaucoup de problèmes dans notre pays à résoudre. On ne peut pas rester dans le point moko. Il y a kozwa des innocents qui se voient là-bas même elle a côté qui dans la vidéo même si on besoin pour sango parce que mboka la c'est commission bozuli di kabomo boluki la bobi misilonga ba mbongo ebima même si ça bozo mona te ke Honorine makambo aza kolobeza ya kuta botindi service d'enquête qui et découvrir na ndako na ye comment elle est ayebi nzambe te amoto bokuti ba cercueil bokuti ba temple bokuti ba sirène bokuti ba forme nyonso
et il y a une démonstration en calcation à Salaka. Pour aller meka pa moi si atata mokonzi ya mboka akuti ye moko bien bien ere na komaki na tali sika na moni ana okokate parce que saint esprit ezali sika wa aye kokota na kati ya banque soki bolandeli mwana mwasi ya trésorier apesaki mo peut-être c'était ne fut pas peut-être moi selon moi je la vois azali mwasi ya mwana mwasi ayebi nzambe eza na biloko mosusu esalamaka na baplace mosusu na mokili oyo oyo okoti mpo oyiba mais ceux qui montent dans la bonne zambé ou soit des abagés na ya salaka déjà partout moi et ça n'a pas tout bazo témoigner tout ça au monde amour comment tu connais premier procès deuxième troisième dose la soit quatrième procès pour quatre années à cause de prison condamnation à mort ou bien beaucoup libéré pour tout comment on a dit Allemagne tout le monde peut pas jouer ba juge minde ba minde ba c'est pas combien ba avocat minde donc risquer Allemagne de 5 ans sont Baimboka tokeba na distraction. Tokeba makasi na distraction. Congo, elle tata mokonzi ya mboka alobaka ki alamu ya dash mboka alobaka ki mboka ici ekufa. Les gens n'avaient pas bien compris. Na alobaka nous chaque fois. Congolais comprennent toujours à travers. Faka bana na tata mokonzi ya mboka Hippolyte qui ne parlait de rien insoumis oui. Wala de malamu. Mais wo aza koloba bokufana kuzuka kusali bakaki. Mais quand on dit que mboka ici ekufa, les gens sont des mentales, sont pauvres d'esprit. Comment les gens peuvent toujours comprendre à travers? C'est bizarre. Donc, restons un peu, faire nos analyses et faire des calculs de voir qu'est-ce qui se passe au juste. Cette honorine, c'est quoi? Qui nous prend maintenant, qui peut nous prendre 2 semaines qu'on parle déjà de honorine? Bolo Belakali Kamango, ils aussi la thèse au Katanate. Oyo loki tona maka minene eza na bana mboka eza na est des gens meurent bato ba ko kufa bato ba ko vivre te mais bovandi bobetaka lisolo moko ya honoré Porsche bayimboka tosala ningele na nzambe na mai oyo ezali kosala malase ya moi tozolanda sport oyo ebongo tozonga na mozindo ya masolo na biso etikalaki reste ya mokolo. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Debo nanga Elo Monsieur Sepel Singayi Misunga homme de veillard Oyebi ba Oyebi ke Bana courant Iso kata Soke salika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi Nzoto dérangé Kaka na mutu ne place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi homme de veillard Misunga Eza na kata clinique Misunga. Dans son foutement, on a regretté. Ah, vous êtes bien à vous aller. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, Masasi et mon ami pedanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et mon ami na misute. Et mon ami bamboko le gopine ya pom bana. C'est fini tout ça. Mon liango li susute. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si tu as lia tranquille, apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kunanga na lopesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li batimi sona. Babe. Oui, de retour dans la chaîne de Biso Idiba TV. Moi, na Congo, oui, Kambami na humble serviteur, Munga spirituel de Koto na mon papa Idiba, Likamola Motote, j'ai bien dit ça. Nazara na problème na motuté na rotika la pe kozala problème na motuté soki yo moni ki nga lobaka eza koselo à l'est kota na site na kombela nga numéro na ezala kawana ezala ka fichier 0027 65 21 28 040 Orozongai Munga spirituel papa Idiba
en personne tokosolola na kosunga ona oyo peut-être oza comprendre malamu mingi te bayimboka tosala ndengele na makambo ebele oyo toza mona samoi oyo tozomona même liwa ya mwana mwasi akufi ya Pobette Elombe. On a aussi des émissions qu'on avait fait pour Pobette Elombe, mais nous n'avons pas encore le temps de vous publier ça pour mon amour. Tout ça pour que ça rappelle les mamouké pour les artisans moi pour la biso un petit grand livre pour lobby éthique à la paix qui monument ya moi si beaucoup aleka ki natana e azako sala biloko boye kotangisa bana na forme boye epesi bato ebele jalousie azako zongo ba cadeau bato bazwa kopesa ba cadeau oyo mingi bazalaki kaka ba actionnaire parce que moi tel que vous me voyez na soule kauka que je serai en passant na ba contact na bango pona étant que des entrepreneurs. Donc, pour la pauvre madame Elombe, Azaki Pelokola, un petit entrepreneur, avec un modèle, moko style, moko boye. Oh, il y a ko bana ko pesa pe exindakisa na ba école mosusu pour la kolakisa lolenge pa na ba ko tanga mais congolais aboti aye haine a créé leur ba problème belé aye ko mema de moi si na liwa. Biso to ali maboko pembe. Tout d'abord, je suis vrai chrétien, un vrai chrétien, ton dima ko saela nzambe na po solo pe na mwanya. Donc, tout ça on a pour saluer dignité en coloté parce que tu as dit que ça mon salaire tata où ils allaient édifier peuple de Dieu. Na beti ba histoire de Pelé papa bimina na mwana na ye mwasi mwana mwasi aboti na tata na ye malédiction eza boye j'ai vraiment enseigné les gens na makambo ebele donc j'ai aussi ma façon ya kopesa bandakisa kitoko eza na kati ya chaîne nanga bosabone massivement mpe bopartageaka chaîne oyo po te bandeko mosusu baye na kobunga bazwa bavideo wana bateyama bacomprendre ke mokili oyo il faut vraiment faire attention. So osali ngele te okende pamba mpe oke mobimba mobesu vi yango etikali nango bayimboka na kozongela na point moke ya suka oyo tokolobela likambo ya star na biso ya mboka na nkombo ya donka premier ali moko oyo aza kosala musique internationale na libanda ya Congo précisément na mikili ya poto na mboka Paris lelo oyo donka peme aza mpe na kati ya cinéma aza mpe na comédie bokomona ye na basérie ya comédie kala mingi te je crois ekozala na janvier bokomona ye na série ya bafilme ya kitoko aza kotourne aza lokola acteur principal donc le 9 novembre en 2025 nous allons voir donka premier alors na otiela bino extrait moke ya babiloko azali kosala ezali toujours éducative na kati ya communauté na biso africaine pe congolais étant que fier d'être congolais et puis na mokili mobimba donc après coup de chapeau na yo na mosala kitoko ozali kosala tokoprofite avant nano totiela bino extrait ya donc après napesa bayimbote nyonso ya mboka na biso Congo oyo surtout bayali kosunga chaîne oyo bazali kopesa meya na bango mpona misala monene oyo monganga spirituel nayali kosala na kati ya chaîne oyo koteya bato mpe tosengaki bino beteke mbela mpona mawa bacaméra on a des problèmes de caméra na bayi kohésite te soki ozala mwa meya kosapote toujours ndeko na bino mpo te lobi toyela bino toujours ba le meilleur eloko eza so mwa difficulté yango nous avons deux chaîne moko ekwaki maladi dernièrement ya baproblème moko boye mais toza kobunda mpo tofikisa yango nzambe deja komi kozala na biso deja pembeni mpo makambo nyonso ezala ya kobonga napesi mbote na ndeko Isaac bapesa aza yebi qui est Isaac monsieur le juge napesi mbote na mosala monene ya miniature kitoko azali kosala na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana mboka Congo mpe mwana Congo napesi mbote na donka premier moko napesi mbote na Fiston Kabwena napesi mbote na Jean-Paul Senda ye azali moko na kati ya mouvement oyo eza kosala mosala mpona
mboka na biso mpona makambo tolobelaka politique mboka napesi mbote na Simplice Mbele te na Shogun Dibala oyo azali deuxième chroniqueur na kati ya Ediba TV na Kisasa na peso bambote ebele epai ezali tozwa extrait ya film ya donc premier vous avez la publicité parce que vous préparez pour le 9 novembre déjà tozwa yango après ça tomona na bino mokola lobi soki yesu masiya azongite bye bye. Le revendeur Azapak, il a plus de 9 appartements à Montreuil et selon information d'Abisso, il fait partie du réseau. Donc Togo Kita et Panaye pour l'appréhender et l'emmener. Voilà, partager. Donc ce qu'on fera, c'est que Etumba, tu nous couvres de l'extérieur, Kasongo de l'intérieur, Nanakanyama, Tokoti Nakati. Mituna, des questions? Ça ne dérange pas si je viens avec vous? Non, du tout, pas du tout. Bon, tout en a 1 heure de préparation. Préparez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une salope de flic qui m'a cassé le nez. Je te parle pas de ton putain de nez, je te parle de ta plainte. T'as déposé une plainte contre la police et on n'aime pas ça. Putain, mais elle m'avait volontairement pété le nez, fallait que je fasse quelque chose. On a une façon de faire les choses. Zéro embrouille avec les flics. On préfère... Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé volant me fouta. Pour ça, il savait fouta. Mais là, donc, la veille, il s'habille, la bonne compagnie, je peux pas mais naïf, ça comme ça, ça va être pas que ça la volant pour les autres, lobby et au travail, à témoigner aussi la télévision. Alors, il n'y a pas de choses que l'on a fait ça, il n'y a pas de bango à bétailler, à l'une de la bétaille, à l'une de salle, et on a lobby, et ça m'a posé dans le salle. De l'un à l'autre, j'ai la grâce et de l'un à l'autre, il y a un famille, papa n'a gâté, il y a maman n'a gâté, il y a Bobani n'a gâté, il y a une zamba salade n'a gâté. Consolation.